banze mususu malelo kosa leka 6 mois abeti nze omobo ke betika na baba na période wana boyo asuli puta mais soi-disant muta omi benga grand ayo remixer nze mwalombo et pousser l'album na o tcha lu puta na futa jalon le futa jalon beta dans la agile au CPA na on point pour la musique à bien nze mususu est-ce que bana yo robota ba yo kali puta abeti pe puchat et pucheza eza partir na jezani abeti pe bon mo ebima le rôle aspirine boy alors doit copier mais bandima mon vivant bo c'est ate via kufa bo le bageno vie boy ye moko garçon d'otanga wana mona makele so d'otanga ma musique ma ya Congo so bebo chitina mutu moko so esengi que il y a 10 chanteurs brazzavillois so ina Congo esengi to tinda chanteur moko yo kasi ba otinda fali bo so ku pour latin bo polat. Le plaisir est pour nous de vous présenter cette grande émission. Merci à toutes les personnes qui sont branchées en scène pour poursuivre cette belle chaîne. Oui, le Bel Rabino et puis Sarabino, information, tout sur le plan socio-culturel. C'est votre émission, la source de stars avec votre simple servante, Berthelin Tumbala Douce Babi. Vous s'abonnez toujours à le Barailo, qu'on a pour vous s'abonner massivement à la chaîne Abisso Congo Source, vous likez ma vidéo, vous partagez, vous savez, commentaires, vous aimez tout, voilà. Et vous savez vraiment bien mis le Kababi. Un grand merci à mon boss Jiré Semboni, depuis les États de l'Amérique, pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon cordon, les cordons Hervé Kabamba, les cordons le plus gentil du Congo Source. Merci. Nenge Mikolo dossier na ba règlement d'ordre qui vraiment m'a Berthelin Tumba Mikolo piqué sur ba Christ. Yaktar Kabir, ingénieur d'où les dialogues toujours derrière la caméra. Babi, je ne suis pas ça, je suis avec Héritier Mambweni, Babi, auteur, compositeur, artiste. Donc, à travers à mine plutôt, n'a pas artiste congolais en beaucoup de chansons aussi, il fait partie de la chanson, mais nous allons parler des actualités, ils ont bougé net sur le Makambo et telle musique. Il y a Tarkabir, comme au père, mon père, tu peux ouvrir la caméra que je puisse prendre mon invité. Bonjour maman, bonjour maman. Sentez-vous bien, ma caméra, je vais la dire quoi. Ouais, sentez-vous bien, maman, c'est le Ritoko. Déjà, le mois de février, déjà, moi, Star et Bélé, Koufa. Le 13 février, tout ça, la commémoration à 9 ans à Kester. Le 17 février, tout ça, à 14 ans, nous sommes à Al Pacino. Le 13 février, sous 95, tout ça, à 28 ans, Espérant Djengaka, ancien vivant. Le 10 février, pour la bateau, Bilamba, le roi Babisobo, ça s'appelle Balina Forme, 28 ans, Niakos, c'est ça. Ma cassia, beaucoup de belé, acteur, compositeur, belé, et on est aux gens avec mon poste à mon orchestre, mon cobe, pour te dire que le festival de belé, ouais, on a mon orchestre, on a bêta un studio, mais comme tout ça, en mois de février, les Gabongotiers, Talara avec King, Espérant, Al Pacino, et chanteur, artiste, parolier. Alors, ça l'a fait tourner avec King Kester, petit naïf depuis Balemba, Popena rendez-vous, hommage, on a chant, pour musicien, la musicien, t'es pour Bétalibaya, ou les laïens, chant. On a eu Mbabango pour et Salamoi, va se souvenir les artistes et musiciens. Déjà, moi, bien Kim Kester, et ça paie moi bien, non? Pour Calamine, déjà le 13 février. Ngobota tokobota mpasi pe bisengo babilongo pe bomengo mbalemba bisengo mbaevala na mawa bapangi boye bakaye
Ngana moni pasi ya pambadi, ngana moni pasi ya o. Olele message gentil na ngaba momi balakisa e babote. Nakobelela hiyo mwana mama. Wana fait na so kester quoi. Fona beta Al Pacino. Azara pe musicien ya litonge musica, beta pe na promise musica. Promise wana bazara na Kaluji, Bamboshi. Abeta pe na pangadi ya ngadi espace to ko yebae. Asala pe album so en solo. Batiti na babeta bato Shafulankanda wana bazane pangadi ya bababi ya baembele na album. Ba okota FIFA la musique ay sala projet na FIFA. Après ay sala album na suka ba Manu Luvaka ba na biso ba Bruce Mpangi. Vocal na ninga minwa imana ina. Iya biso bana ye koma falanga wo. Soyo kanaka boyete na bolingo yo. Bible na maboko ngana koluka losambo pote na sambela na yawe. Azongiselanga bolingo emonisi nga pasi ye. Corneli Malongi Jisega Tanga. Vraiment babi hein donc espérant pour tous en nous espérant faut si on est dans Mbabo na habité soki mission na makele fallait au Mbabo na comme na combien de fois déjà au boni non na ba la mission déjà bandi déjà directement yo moko déjà pesi question déjà yo moto omoni bilo rango siko ya ba mission fali bazana raison ambaza abi fali pour pas à l'équipe ba musicien ko banda na wendo tina musicien suka koto peto yoki emania lobi ba musicien nyonso boya rolobela kombo ya fali pour pas bino na ba patron na bino boza na âge à puberté na musique omoni to pesa bon raison. Bon, pesa Emani raison Emani mo ebo mbate bo mana chanteur ba mbasi so autant à 5 grands chanteurs ba emana orchestre ne wana pour ça pe na ba chanteur tazana ba musicien ou ba emba moi bien Emana za liste wana te ambasi pete eza bato balobaka mwende ba emba bien droit junior mutu quoi aller même pas na ba TV mingi travail ozu ba maiko wana tanga ba Emmanuel na te espérant ya o embe espérant belotiaka oh zelanga mama na zela ya moloka belotiaka oh zelanga mama na zela ya moloka je voir au PC Manina ambazi autant ba toi na télé voilà ba faux musicien faux chanteur ba bo mbati mois de février d'ailleurs moi 3 personnes 4 personnes nganti salaba na papa ba santa mate ba programmation ba matebu ba dernier coup de sifflet et bana bonyo bangala la nzoto na ngai ba finga kala balobilelo ezali rythme dernier coup de sifflet oh ngana zelanga soki na ebaki mama mele kutu na botama na ngai te mama baoyemba dernier coup baoyemba papa yemba pesa mo leki makasi mina sanga kwa na chanteur ba demi tonte Nicole Kuleka Serge Kodi baebi Bruno Lubika mbonga propre mutambongo ya propre Bruno Lubika na États-Unis azo ya kala trote bambote belé quoi. OK babi mili mona bango pe mana kimia kin casteur et mené à Al Pacino Tifabso vraiment c'est tout vraiment espérage en tout cas mili mona bango nyose pe vraiment la kimia héritier auteur compositeur parolier est-ce que tu as moi quelqu'un dit mon de ce que ça va te ça va chanter et bien va chanter mieux ce que ça va et na autant abonté parce que si au pessinga les avoir mutu déjà na kabeli chemise mais asomba chemise na olo basuka asomba pa na ngata amboté na zo mbongo déjà ngamona na studio kalamingi tezo bima base la blo ngamona obim ça ba comprendre ba thème na ba nzembo na osala mo ba remix ya blo ga mike onga na pesa bo comprendre mais na rotanga ba komo na bango te parce que ba pesa ngambongo to sila te na ba yo azela ga bo ebima ba zela disque ebima po na rotanga ba kombo te parce que ba pesa ngambongo na joie so ba tikala la ba nyongo ne na ba parole ba tanga ba kombo yo pesi mutu si bo sila ne de Jesus sur yo te so za yo fa obim sango yo moko c'est comme ça na pe na besoin de dembe na sima mutu te
bato bayebinga nazalaka pro quartier latin. C'est ça quoi. Pire petit le vieux Rambo, mon pao Mokonzi, l'homme de 25 albums, 46 ans en succès. Au 32 ans, tout le monde a Mobutu 32 ans, ça qui fuite. Mobutu est au Koufa loin de son pays, humilié le 17 mai 97. So aussi comme Mobutu est bagué, Guadeloupe est comme salité. Au Sougara, au na habité ba ministère musuba benga Mobutu so ba ça 32 ans parce que Kofi a 45 ans succès, 46 ans de 77. Tilelo 25 albums de Senza. Ti le to ala ba femme. Nzembo ba Nicole Kuleka, ba Bruno Lubika, ba Jili Mamboni ba linga femme. Tout ça la ba nzembo lokwa bengweni. Na mamba kumba ko mudaleki firambo. Na vivant. Pour tout obeta les solo to obeta ba kufa parce que bato ba composer mingi na musique a Koroda Tabulai. Et ça fait absolument Tumba. Et ça Kofi Olomide. 4 mais ça ready asuka so ba 12 et 11 ba succès sur ready à salon na FIFA. Là il moi longo ya pomboa de ses propres ailes. Pas de Zénith, pas d'Olympia, pas de Bercy, pas de disque d'or. Nous sommes ici avec Héritier Mambweni, auteur-compositeur de Bato Bozili Bakwa Koyamba Biso na katikati ya émission. En tout cas, Héritier Tokoza directement na ba hotel ba actualité na biso. Félix Oazé quoi featuring avec Kofi Olomide, totally clip chanson au pire sur le marché et puis tout au moins les sous conférence de presse il y a bango mi balé oyo bat ba ko ndimate que un jour pe Kofi Olomide ba ko sala pe featuring na Oazé quoi analyse nyoko ko sala. Ouais, bah ça, tout dans la terre des hommes, hein. Voici quoi, mon taling à faire en moto, ouais, mon tout le monde est fanatique, puis on fait non, à part un autre musicien, parce que là, faire un autre musicien, bon, faire mon tout, à s'inspirer un peu, mingi na mamba Kofi Olomide, et eux coïncider que yépe attendre moi trop, attendre normal, parce que le musicien moussou baïbo le bas français, voici quand même sur le parlement il va travailler, même la poste c'est mon ministère parce qu'il est intelligent, avec puis moi au Komaza bon parolier, Kofi pe parolier, et ça dit que débat to maele ba sangani lo ra ya bien rebima zoba na zoba basala zoba moko mutamaele basala maele moko ya bien c'est comme ça quoi nzembo ya bien clip ça bien mambuku ta texte ou do lo baté parce que débat to ya ba che maele ma texte ande papa Oazé ko apesa ba 10e commandement apesa ba après apesa papa mba ba chembele au moment que ça va succès c'est un bon parolier en écriture bien c'est comme ça Kofi Olomide 25 albums de Senzati légende na habité ba msuso ba koma ba 25 parce que ba msupe na nenga foté ba za sou vivante ba msupe ba koma na album moate na succès que Tilelo via 67 ans a voyagé à l'orchestre arena pesa Kalaming était nu arena avec 40 000 personnes toujours voyager de 17 ans après toi la concert à l'étranger quoi to fêter PA quoi o ba okengi la kisasa ba kengi la quoi. Mais seulement passé moi à côté j'ai suivi mon tout mon ya Ranson que ça la critique qui a chanson na pour le même que non ayo ki mawa yo ki la Oazé quoi mawa comment ça fait tu Oazé ko beta nzi mo ba tout pédalo c'est comme si dans Nzembo ça les longs moi malonga te voilà moto on ni ponga na taille na ngote ya moto ala wangila te et azam to côté ya Ranson ce côté là ça fait un bout de temps fait n'avons à sa vie c'est comme les Nzembo il y a souka zengaluke ça date de combien 50 euros misani ni protéger base ngala wa yongote na habite so ezani ni protéger base ngala bi protéger base wa bataille DPS ezali suni album ça c'est dans l'obit verra dans l'actualité Nzembo da bien thème za bien na mamba texte pe ko chaka wera la confiter ça faux débat et na texte aux Nzembo ba comment Kofi Olomide la parole Kofi so kangene na parler aux téléphone aux ba téléphone ba kangeli ba téléphone ba bimateti 12h moko composé 3 Nzembo ba composé ya osala ngo ba Nzembo loka ba mbabula ba Nzembo loka ba Gino na habité Nzembo Gino eza 88 soki lelo so chango na ba Nzembo zo beta lelo beta 6 mois ba Nzembo musuzo ba lelo ko saleka 6 mois abeti Nzembo mo boke beti kana ba bar na période wana boyo asuli puta boyo asuli puta beta ouais beta asuste o cha lu puta na futa jalon le puta jalon beta on la agile au CPA na on point pour la musique à bien Nzembo musuzo est-ce que bana yo robota ba yo ali puta
bana oyo bota peut-être ba oyo kanzemba Koffi Olomide biso les grand calé a obeta musique ngana bota minonté mais le grand calé akufa 2 ans après naissance nga mais ngana yo kanzemba grand calé la yo kanzemba grand calé la ba para fifio oh diyu tabula la ta génération nga te mena lina na lingaka kene na lembi kobanela bandeko Lina mama makambo mingi na bombelaka yo motema hadie. Eza génération là. Christina nakosangala bosa na ngai. Eza neni. Ba tete wana. 67, 64, 63 bandi ba tete wana. Tete bolinga kabwanye penaliwa bacholinga na misabato mama naloba nini na mboka e awayoke liwana nga ekoki mago mobali pasalia mopanzi sango banze moza neni maintenant on tabula parce qu'il a fait du bon travail Luamba kufi na 89 le 12 octobre 1989 mais soi-disant muta mi benga grand ayo remixer nzembo Luamba et pousser l'album na mais ba bipe Koffi Olomide zo pesa suba mbali chance te ya komi ko Zembo abeti pe puchat e pucheza eza partir na jezani abeti pe bon mo ebima le rôle aspirine bo alors doit copier mais bandima mon vivant bo c'est ate via kufa bo le ba no vie bo ye mo garçon do tanga wana mona makele na concert na Brazza na 2016 azo kanga na tangi ko mona fingi mwasi na ye na beti misiki ya wati ngala otanga vie privée na ye te ba okanga bato ba okota ba vie privée na ye bato ba ofinga mwasi be ozo finga bobo ngala obeta selon ndule parce que na mama ndule na OGG na chant sono biga fo chanter ya okanga on a parqué na démonter bino ka imba bien te parce que imba auto ça ba organe na ba Côte d'Ivoire na émission on a 3 C10 ou acoustique ba chaki ba on a fait faire abeta na jour na ye na télécide na moni yango ya yeboye libanda ezali faute nanga lo na okansera ngwana auto sampiaka na Gabon mpiaka akena Angola mpiaka siko eza faute nana ye soit déjà le king yo mo remixer biloko mikolo est-ce que mo roi Madilu na Luambo di vivant là ba remixer Fali mais fallait remixer bangoti pe quand même reconnaissant na quartier latin à Tombola pe quartier latin quand même pour taper Pierre na quartier latin bato Tombola quartier latin eza Suzuki eza ba Willy Bula eza ba Babia eza ba Samba Modoro ya kuta da quartier latin de ese mata eza Rwanda ko ba nyoko meza ba Willy Bula ba on a répété na Kombo à la bandale na Lubumbashi Willy Bula ba Suzuki ba fait à l'âge les ba répété ba kombo nini na benga yo anise Pedro nanga na bibino bonzala bambongo ngana zanga e ya zara latino te wa latino ba ba okuta Koffi Olomide azwa da ba disque d'or Koffi azuda contrat ya Bercy garçon la makele Fali Poupa mutali bosa l'accès Michael Jackson tangino komboa akena kora na Afrique d'ici dans 99 apesa Michael Jackson bote pour na Koffi Olomide passeport à libosa ça la via ya star la quartier la thème te façonné si banati le collé ba otonga ofandi boyo journaliste bo motonga koleka basi bozotonga mutu mo asala bolamo ebele et pas patron la bino parce que ba journaliste mso ba mo la saka loso saka ya madesu carton soso pour pas finir la bato déontologie journalistique et soutien des arakala à l'époque vous êtes au tala ba lukuku sampu ba manda chebwa ba vina so ba lukezo luansi ba ilunga mona bute à l'époque on les a ba mbouibouibou to yeba ba passion na bango te mais le monde journaliste mususu warrior muntu so ala da warrior azo sala analyste net ngabo naza musicien oui mais passion nga ba ebinga bien quartier latin Koffi Olomide so benga da analyse eza mabe eza malamu na okoti la mutu nga na zakana mais ce que bino le bo sala analyse faut être neutre analyse ya bozo da Mumbaya pona Mumbaya fallait l'équipe à mission sur Congo arondi makamutu mususu te so bozu le rôle des mères soukaka la analyse au côté na vie privée à Koffi mais batape na batata na bandako batata na mabe bazo ramema makango na coin est-ce que vie privée na bango est-ce que dama mutoko etalon la TV eza li banda déjà il y a déontologie journalistique ba manda cheba balanda ba vie privée batabula ite journaliste nini à l'époque wana batabula na balwambo aleka déjà alobela makambo ya tabula na lwambo aboti mwana boy tabula ya boti boy au mona nani et ça tiens
bozo kima pour la nini nzala journaliste akomi na mukala ba journaliste musu ba koma ofuta ba danseuse journaliste musu koma mukala ya ko l'orchestre et le zo bo musique ya wana vraiment abi ba journaliste tout sika en tout cas loko batangisa bisongo pe na classe vraiment journaliste azaka na parti prité journaliste alatara même pas ngane la yebeli yango ne batangisa biso que même elamba mo rezo sala publicité ya muntu to eloko songolo pakala o azana parti politique ou ni journaliste sala bongo te mais to comment on comprend que la journaliste to comment mutazana muntu na ya kumi sara donc c'est pas vraiment bien ils a conseil mo ba pesi biso te ba quand même ko bon ça peut mo musara na biso na ko tangi kombo ya babia naza besoin obetela biso na histoire ndenge de babia aza fils yene ndenge oyo weranso auté ko bimisa Didier Lacoste na wenge musique à maison mère de azaka fils yene ya quartier la tempo toujours kombone ka mutetanga maka o babia basala eloko te o babia boye o bana babia o ni de mais kempe ko betela biso na histoire na mwa mki babia darine nga musicien babia e quartier la terre après ba Suzuki hein ay quartier la terre après ba Alaji ay quartier la terre ba Wilibula ay quartier la terre après ba aya nemo na 93 nemo na ba Rick Tutie na ba ya moni ne ba Sam na modogo ne ba koti presque nemoko so do beta le solo premier fils pour ko faire la bleu roi na ta ko pesa au premier fils au après des jours alongo les sous et comme sous premier fils na kikwiti le biso comme sous na blera o même orchestre na matadi ya lukasu mutu mo abeta na maison mère na matadi a comme c'est premier fils na ba Congo ambui car c'est la tête so do beta le solo latino premier fils c'est Suzuki. Suzuki parce que album ali bosso ya kofité ya caractère latin pas de faux pas Suzuki a yemba 2 titres phares moko ezaka ya Rocky Blanchard moko ezaka ya Estila pe voix oyo esala tempo ya caractère latin eza voix Suzuki soto obeta maso ya premier fils c'est Suzuki mais tout le monde a mona Suzuki a oyate ata azali na mona musicien et deuxième Willy Bula lega Blaise Bula ya leba chaka banzemo ngombe ningisa mokile ningisaka ngombe te babe za na orchestre te babe ba yego ya la magie ba yego bima na album ya magie ye Sam Modogo Eric Tuti ba yego beta album ya magie ayego chanze mona ya amen muta komanze mwana amede danda ni mwana njili amen ye peka mta komela manda liberté nzembo Ibrahim nzembo mo ayembela Kongolo boy ba fena bango masana bango ka njili ka compositeur mo babe abeta nzembo ame papa nanga moto ya pasi mama botinga ne mobola motema tona posa kokabela mozangi okokabani ni ye zambe na sengise na yo oromengo bona maelehe yango wana sikona ebite ayo obeta pa album V12 ultimatum loi atikalaka akotaka pe seremo pe anti-choc et pas bozi l'air orchestre zongi azongi ne sous mouvement ayo yemba droit de veto chaka nzembo te ayo zonga na orchestre ayembi pe attentat na force et frappe batiki na voyage à force et frappe na force de frappe ne yona ba fali poyaka force de frappe be garçon na makele ba européen nzembo éternellement nzembo Willy Bula komela ye ba kusa ba yaki ba yembi ba aquarelle ba garçon mususu ba Gibson ayaki na ba mon poète Lendila ba Felita Ezon ba chaba nzembo ezara album ko faire pesa ba mais c'est les chances lola chara pragmatique et puis si lola digital mbote les États-Unis et puis ça bon va chance quoi c'est ça. Ok, l'actualité nous oblige quand même, hein. Papa Nantoko, les quand tu es marié, tu avais refusé, na briefing, na biso, mais tu as les quand tu es, maniqué, les gens sont sortis de la prison. Koto Batumsu, c'est Sopi Bino et Sopi Kofiolo Mide, il fallait qu'il pas comme jusqu'à ce niveau. Koto peut maniquer des gens dans le bien abimi. Ouana Pekuna, Aroko, Tatorota, la soine dans le bien, c'est comme il y a Tembea. Wanga la monaka abima ni abimi na liberté provisoire ba komeli sora le ba buzo ba osani ni arzonga elle surveiller ozana nini il faut on se présentera lundi vendredi et parmi pe biso ba benga IPV ba ebisie alongola acha mama mutema na se vérité ba benga ba plaider cause
omoni YouTube ba YouTube ezana elengi ezape na makamu na so memela mbutu okota so tanga ba komba batu otanga ba fipifa batu lero ozala yo moko bato bazo seka ba osepiano ya mona combien de batu na makala amona quelques batu même pas 50 visites mais batu batala ke ba combien et belé dans l'équipe boy sera dans la besoin santé atanga su komba Cindy atanga su Kofi par que peut aller mamutu te bako kangata 10 fois na 1 mois so lobby ozongi batongo ba futi mbongo ba bimisio so lobby susu ozongi ba olembota par que les malons mutu te quoi par que les mamutu te mais amona so comme la faire rambo ya mutema malamu na ya eza bato ya eda bato ya bimisa bato ye apesa chance ba la mokili bato ne ba ocha les bâtons dans les roues ba onde baza premier ba inina eza bato ya sunga eza bato ye ba o ba sunga ete mais comme dit aza juste azo maintenir eti na 67 ans abeta ka musique azo ba contrat na ebité bato ba obundisa ye so ba okoma na ba âge wana eza un peu passé na lobité na nzambete mais eza un peu passé parce que l'album on a sali 25 bato bazo bundisa ye lelo o ba momona o eza bato ya bimisa pesa chance ba eba na mokili ba yaka na lipapa ba yaka na ba catch ba yana mo pe ba star na quartier la tente ba yaka na ba ka batu kaka ba on est ba mo luka ko les bateaux dans les roues mais comme Kofi azada vaccine ay mo de akala Tako bolinga kanga te botika tinga kotongo ngae atako bolinga kanga te nzambe na nga zali kaka ngaleki ya Joniko mumba deba botika nga mpe na vivre chacho ezali ezala déjà bon ayemba on déjà avant ekomi oleka ekomi obaye mpe ndenge nini yango masumu nyonso tu ya mokisela moto moko masoba mpange eza na maboko ya tata nzambe nzambe nde maninga yanga nzembo ezali bonza nzambe nzambe apesa nzembo ayemba mamo ezokomi elelo kwa ye eza nango libonza eza nzembo makambo nyonso esalama na mokili ayemba ngo mpe su na papa plus moto azwa problème pene nanga senga kotouche na tente ya moto kolobaka kinga na bima na yo foza na ba preuve nga na koloba cameraman na bima na yo ese nga so memi nga na parke na ba preuve nga na monaka bino na pesa chambre hotel wana na lelo pe koma android ba sa vidéo ko lelo ba ochelo fa na zanango kasoki makalati ozana droit parce que oza mutu oza na ba passer na yo ba passer na yo eza ba passer na yo lelo ozana mobile na yo ngabe jamais na roba na kolobaka ba passer mo pe ya lokuta o eza na prévité parce que prévo o ba kokangela mutu na ba passer ba koloba soka botaka na mwana wana moyo wanga nango ezate po soko lobi bongo magwaza na mwasi na ye azabe na ba passer na ye cameraman na na mwasi yo pe lelo mobile o fifa na ye avant ye ozabe na ba passer na yo soko to ba na la ba passer wana moi si pe o musicien wana chala parler azabe na ba passer na ye soko benga héritier watande sali ke Kofi Olomide bimisa eto mutu nsunde bimisa ngala bi héritier ala pe petit avait rambo so faire service to rolembisa ba aider mani ke pas à mon la quartier la terre ali a bon a fait trop fait pas kabela trop la kutu bosela elo te osela babielo te babia ndonga ale na rapoto ya ba magie ayaka na mutu ka te ba yaka na ba carte ayaka suna droit de veto ayaka la mutu ko ba yaka na carte ba futa epete ba futa ete ba be mo na ba interview na loba ke batika na salaire na ete na epete so quartier la tango ya Kofi Olomide comme on atra siko na osenga be bana berik tuti boya bana ba Suzuki boya bana ba lebu boya lebu pa ota okufa tatiki be bana lebu ba shandi yebe shandi na pesi mo avina na lebu ka boya pauvre mbote ba ya ba nyonso bureau Eric tout ça Rwanda on s'en bête bandu ne album ne vezo makamite Eric tout singa na biba na yo na oyebsa ba ya pe Montferry soleil wanga bana ba ya binda bass bana ba ya bana nyonso boya CNN bana boya bo sala la onatra quartier la terre onatra mutu moko te ya quartier la terre dans la présence sam na pese mbote a olobaka ko fatika la nyongo na yo afuta ete bana beni kopé boya bana Félix Tyson boya au moins te wane komisko onatra
ya bourompe la PA bango nyonso je compé la baya et ça na ma ko 6 tata no pas beta la quartier la terre alors réclamer ni des comptes final to de même façon manika comme on même la makamo comme le la kofi babia à travers on a trameta que mo babia le bag nga ba tika la copie mais na ta 1 mois salaire j'étais toujours payé l'air à longwe le ba faline ba longwa a longwa le ba gypsum de ba longwa ba sala ba orchestre na bango et ça te que yo longwa na comme ba polémique maniqué mais maniqué on peut mamalo ba rappeler so tali bien. Hein? René Mambo na imam na oloba, Gilles Mambo na imam na oloba. Bruno Lubika, Alain Douce Baba. Manike Baba a l'air à kufara na maboko ya Lima Jamal. Et là on a robetara c'était à botane ba mi balé na Luanda ke na la Alima. Ba betane 8 ans et demi à Pembe à Métis, vrai chéri. Là on vrai momi na précisé bien Alima, vrai momi. Moi si o arolo bela mamba Babia ya shuka ba dernière histoire ya Babia. Bino ba konitke na ba konikeze boluka lima asa na bo macha boko de tuna ba dernière histoire ya Babia tout mutu wana lobaka eza ba Babia ba 2004 Babia ba 2003 Babia ba 99 Babia ba 2000 ya ba magique bazara na epeko tuté la Babia ça va succès V12 azara la été vraiment to boluka lima vraiment peut être quand même ko zoba détail sur Babia Chokoro boluka lima Jamal yene mta robeta masolo ya shuka ya Luanda de bazalaka soko pa kolinga pe koleka mais oh, on a dit mais Bazara déjà sous ces 8 ans déjà ndambu ya séparation. Eh Zambia allez ba ministre ya mobile amani kwa ya suka. Nabi to comme na suka émission mais question mo suka poto aussi ça. Lelo yo maniki abimi mais quand même moi na e prince Babia bo récupérer ta pour augmenter carrière les okufa. Bozum sata moi na quartier la te bo meka un peu ko encadrer moi na bota la maman na été mais bo meka un peu ko récupérer moi na pour carrière à moi na ezoki na aussi là. Ouais, Big Ansumbo le prod. Fait langai, on a fait langa Chibo à Poula à Londres. Na répondre langa Chibo à Poula mes condoléances au terre au père des pères naï. Tout ça nini? Récupérer Babia, Prince Babia. Tout récupérer nani? Prince Babia. On a tracaka. So papa Koufi bazumo na bof. Asa carrière na abunda le ba inonsa ba obunda. Marie Razari, candidat malheureux. Moi, je suis candidat malheureux de la députation. Je suis Vodacom, pas candidat malheureux. Mais tu peux avoir chance. Abunda, le roi, inos, n'a pas gaz. Abunda, le roi, gaz fabuleux. À ça, la carrière n'est pas. Na victime, on s'en a pas été. Alors, si on a une victime, le président a la raison. Pour le but, sur le juillet, sur la voyage, maman n'est pas au finger. Pour éviter, maman n'est pas au finger. Asa la carrière le roi ba innocent asa le roi ba gaz ma wete asa le roi ba pecho petit fali makeke mamayemba kuna yo ka ngo tuté na compétenté so ayemba nini ye na ebité pecho ko falaza na ta bokechu na suédé abeta ata kasha bokechu pecho na so yo uta ba Équateur chant de bokechu moete ba kasha yango na kipate mama na landa te mama. Ayo banda bata batu bafani na bango. Banda na bafani. Nani? Chanteur. Petit fan. Chanteur amakele. Maintenant il y a l'idée ne baba fo chanteur, c'est quoi nini? So d'autant ma musique ma ya Congo, so bebo chitina moto moko. So esengi il y a 10 chanteurs brazzavillois. So ina Congo esengi totinda chanteur moko. Yo kasi ba otinda fali, bo so coupe pour latin, bo polat. So otindi faire ba refaire la coupe ma e ma batalima tabino mon regarde moi on a fait face à un opéra on a ba pesa falla obimisa amour au koso la miko et ça sonne ta faire mon faire un chanteur polyvalent interprète faire robert à tous les styles mais ya ko ka style musu te faut bete le rap abani ba bien ba imala yo na mona matanga ya vena biso nani madilu ba telema ka ndombe tabulei vegina ifonge ba obeta sko guida nebe foloko ba fali sko fala kota le logo mo improvisation ça mali banda sko bi vegina ifonge na vendo batala pecho bi libanda botala matanga la madilu bomona ne fala mali banda na gamme sika ba fiana ba zayo ko embate c'est pas un grand chanteur surtout obeta 5 bons chanteurs à quartier la tête aux Babia aux Eriki aux Modogo aux Suzuki aux Willy son abaxi Sam Chintu aux Buro aux Soleil aux Mamale aux
Depuis tu as quartier la tente. Depuis tu as outa wenge, azara mercenaire, a outa wenge, pas la rane pe sapin, a ne pe ba chanter mo pe ba 30%. T'as l'album à doigt de fêter ta baby son. Halawe sanga Frida. Halawe sanga Katuma mama. Ah t'es va voir là t'es. Surtout tant que va chanter ba la quartier la tête transfert les pichets les affaires. Ouais, on va faire. Yamoto salaki mo sungina ngai. Yamoto salaki mo sungina ngai. Mama lela kole salaki kosinali pekanayo. Melina tala ndengo tambwisi nga makolo ngulu kilometre mibale nsima na yo tozonga ndako na bonde la vie tadikano ta nzembo atika na quartier latin oya depuis chotama halawe sanga. Vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. On a eu même pas le héritier Mbweni, un message de la fin, un message fort au recollancer. Tout le monde vraiment qui série, nous sort. Légende, Bana Chacho, Sanda Kazadi, Père Petit Kodia, Julie Mamboni, Alain Mamboni, Karine Mamboni, Libala Bosembo, Karine Alain Mamboni, quoi. Beau consommer la légende. Berger Sessenga, beau consommer légende. Nicole Kouleka, Chantal Kokama, beau consommer légende, quoi. Album, ils ont un texte, Moro Yamakasi, musique et tonda. Le bata Moussaka, Petia, le Barobeta, musique, et Kaya Kosa, les cas. Ngala Moni Bangote, Ngala Ebike, dernier fils à Wenge Musica, 4x4, tout terrain ferré. Papa qui suit à maison mais au amona bango tourner ba oya au basa la mouvement Adolphe Ferré Wera Christian Mabanga Didier Masela Ali Mbonda ya mona bango tout ba auto tanga la ba la cause ba yaka koya azo ba yaka koya ba relaxa bango te a ba yemba boy ba zong sa bo wala Ferré ya oti Wenge a voyager de la passeport ya Wenge musika Alain peut la voyager faire voyager. Il a voyagé à Côte d'Ivoire, à Kenya. On a dit qu'il falsifier l'histoire. En tout cas, il faut que l'histoire soit faire les 24 heures. Les 24 juin, tu as un stade de martyrs. Après, si tu as Gaulois, nous sommes à Guazawa. Petit dans les 20. Pierron Tsumbu. Il va refaire les 24 heures. Regardez, Royemba, quoi. Pierron Tsumbu. La Grèce. Coach Ngiama. Tout qui en est, numéro de contact exact et message, tout ce qui en est. Numéro de contact, on peut ça. Mais on a ça va Kofi base à la bien quoi. On tire la maman tu vois kaka. Tout ça me lave Maria l'amour est à l'éternel. Adanase oyo ya masumu. Petit amour deviendra grand. Lamboka na biso balobaka boye. Malembe. 082 61 60 928 nalelié ngai nalenga wapi mama ngana zonga wapi Maradona banze molela nini nzembo na nini tala gua lelo ochama banze lelo o fala obeta banze 3 mois. Papa monsieur c'est là qui a un numéro de contact. Numéro de contact, on a PCA déjà 082 61 60 928. Aime bien, on a la nuance. 082 61 60 928 les 13 bozangante. Et vala mala cause kinke serea kendaki. Solo baninga bakomitu na minkolo na lekie. Vraiment. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Donc, on avait réussi pour vous Héritier Mambweni, l'artiste, compositeur, auteur. Il y a Bandi Moupé Moi et Béli. Donc, à travers Rappé, pas il y a Kofi Olomide, c'est ça, non? À travers Rappé, vraiment, dans l'orchestre, il y a Quartier Latin de Kofi Olomide. Babi, un grand merci toujours. Le Naomi Mbouakanda, la surnaturelle. Babi, mon ami, assure depuis Paris. Babi, ami, on se soutenir Berthélan Touma. Un grand merci à toi.
va bien. Un grand merci aussi na abonné moko o alandara Bertelan Tumba babi Marlène Kaloubi la banquière. Babi moi Simoro yebe na do soro oyeka pembe nembongo ezara facile pour na ye. Un grand merci à mon cordeur avec Abamba, mon boss Jurès Semboni. On se retrouve prochainement avec donc toujours la chaîne Oyo mais avec un nouveau numéro. Yatar Kabir, en tout cas, Babio Liban Eko Zara Soute la Souka. Bye 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 bye. Portez-vous bien et puis vous abonnez à la chaîne Abisso.